mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Pasteur américain, français, belé, anglais, belé, enseignement d'église et l'oroté. Mais bien moi bon on a pas panon de bâtir 13e apôtre. Bon yango no moni zo pesa passe mingi. Ma pipi na yo pena so exemple na yo kolo alobi na ye et c'est qu'on a boto ata monité mais azondima Mathieu mutu na tembe. Oyo miswe monate matoyi elokate oyo matina na motema ya motote yango nkolo abombeli yo Bandeko balinga mikati na nkolo Yesu que Dieu vous bénisse. Tobengisi bino nyonso boya ebele na action. ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko 13 au 27 décembre. What? Pate na katia. Donnez-vous. Ils ont dit, éducation à temps plein, anniversaire de l'église, Messi. Oui, quand même, il n'est pas y a faute, capitaine. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Moi, pasteur, dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ, au rendez-vous, ça sera chaud. Donc, ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. obangwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de Ngai le révérend de Kinshasa, Nako Zalawana, bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben, capitaine de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand C du temps de la fin. Nous sommes à un moment horrible où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui l'homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Dieu et bienvenue sur le www.lenazarien.com, chaîne Oyo Bolingaka Mingi Oyo Pesara Nabino ba information sur et précis, chaîne Oto Kitarati na terrain na Mozindo, autrement dit Tina source na Mozindo, le Lengue, la humble servante de Dieu, la Certifanie Mokwa,
autrement dit la présidente du Parlement céleste, to votaye déjà. Peban je le suis déjà bandimae. Yakolobe la coupe ezalité, sans plus tarder, c'est votre frère René Abiri, l'homme à la dernière flèche du carquois de Jésus-Christ. Le loto kutani encore mokolo ya dimanche na ville ya Kinshasa, na commune o bozali komona ya Barumbu, na commune ya Barumbu kaka lolenge bozali komona na bilili awa na quartier ya Wangata. Tokutani encore pona ko beta lisolo pe ko solola na bana na Nzambe par rapport ya ba constat oyo les Nazaréens ezosala, parce que les Nazaréens ezali site chrétienne oyo esalaka ke no ba chrétien ba se retrouver ba oyo ba se retrouvaka te ba se retrouver ebele bakoka kotanga Bible te, mais à travers les Nazaréens atengi pe Bible ya nango mabeta ebele ya ba église ezali toujours ko parler sur ba offrande basolo bele na biso ba makambo ebele ya kosakana te. Oboya totonga église, boya totonga boye, totonga ndako ya pasteur, boya tosala boye, mais pona kotonga oyo ezali mémoire ya peuple de Dieu, basali ya Nzambe boza wapi, ba enseignant boza wapi, ba docteur bakoma mokie talebela ba prophète, enseignement pe moins. Aucune église ya prophète otunya tena bandimi enseignement ni bo eloko pété. Néanmoins, bien aimé dans le Seigneur, sujet principal na biso na mokolo na lelo ezali koyeba tozalaka na combien des apôtres ou bien combien de disciples de Jésus. Ozola nanga déjà écran et si kozali maman nangai anangoi na Irlande ozola nanga déjà bien chandekele na bandal séparé ozola nanga pe déjà Pelagie Bokila na États-Unis na Washington na bosanité ozali pe kolanda tunela ngai batukuna na États-Unis na ye baka déjà tozalaka na combien de disciples bazalaka combien ba pasteur américain ba français pe belé ba anglais pe belé enseignement d'église et logoté na wana sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur na rosenga la régie ba balancer biso élément moko oyo kosala plaisir ya makasi na révérend docteur Meshak Moukoko mon père spirituel Zamba Pambolin et Sika Zali na koki kolekate sans que na bosana Sephora. On se retrouve justement après cet élément. Seko na seko Yesu yozali Nzambe, seko na seko Yesu yozali Nzambe, yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe, seko na seko Yesu yozali Nzambe, seko na seko Yesu yozali Nzambe, yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. utana botama kino mokolo ya lelo, nanu na monate zambo ya lobisa bababa. Utana botama kino mokolo ya lelo, nanu na monate zambo ya monisa baveke. Esayo Yesu kolo yo. Merci mingi peuple de Dieu, na sepeli mingi na élément oyo et sali plaisir na Jansi Makessa Oazali monteur double brassard, Jean-Vini Makessa double brassard et Siko Zali. Merci beaucoup mingi na pesi, merci na staff technique Mobimba pour na élément oyo et sali plaisir mingi na Bokila Pelagie na niveau ya Washington. Et sali plaisir mingi na mama anangoi na Irlande, élément où sali plaisir mingi na JP Diongi oyo azali caméraman ya solo mwana ya la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste.
Merci mingi. Na wana peuple de Dieu sans plus tarder tokokota siko na terrain poto kende toyeba musala nini ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ba apôtre, ba salaka na kati na église. Bazo tonga temple mais bazo bosala kotonga connaissance ya peuple de Dieu. Tolanda. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si quand Nzamba lobi ozala ko bouger okoya ko rater jour ya visitation na yo. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, le serpent de rage Jésus-Christ s'est élevé. Regardez vers lui, il a la réponse à toutes les questions. Oh oui, la solution a toujours des problèmes qui tournent vers lui les regards, le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation na yo, fika esu akonza na bomoi na yo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible Bonjour maman. Bonjour papa. Maman la ngozo kende église tozo ou église. Nazo kende église. Kombo na nposa mbela kana église nini? Ensemble na les témoins du Christ. OK maman la toko koyeba tozala kana combien de disciples ya Jésus-Christ selon la Bible? Tozala kana 12 disciples. OK maman la parmi 12 disciples ngo koyeba koko tangela biso yango. Na kogatero. Merci bien maman. Bonjour papa. Oui bonjour papa. Oui papa la kombo nani pe osambela na église nini? Kombo nga Eli Kabanga nasambela na AGR. OK papa la Eli toko koyeba na Bible tozala na combien de disciples ya Jésus-Christ? Na Bible tozala 12 apôtres de Jésus. OK papa la 12 wana oyebi ba kombo na bango koko citele biso. Bon, on a Pierre, Jean, Jacques, donc avec des Monsieur Kombo na nposa mbela na église nini? Kombo na nga Étienne, nasambela na la main de l'Éternel tabernacle. OK, ndeko Étienne toko koyeba na kati ya Bible tozala na combien de disciples ya Jésus? 12 disciples. OK, tangela biso ba kombo ya moko moko. Tozana Pierre, tozana Jean, tozana André, tozana Jida, tozana Philippe, tozana Bonjour monsieur, bon dimanche, kombo nani? Bonjour, kombo frère Toussaint. Frère Toussaint osambela na église nini? Cité Bethel Kabamba. OK, le frère Toussaint toko koyeba na kati ya Bible tozala na combien des apôtres de Jésus-Christ? On a 12 apôtres de Jésus-Christ. OK, frère Toussaint toko koyeba ba kombo na bango eza nani na nani? Ba kombo na bango na nyos ndi na kangi na mtuté, wana un problème. Oui. En partie na ko cité Jean, na Rose Pierre, Rose Barthélemy, Rose Judas. Na mutu na ko cité wana. Jacques pe aza na kati na ko ke musika te. Merci bien Nzamba Pambola. Bonjour monsieur Kombo na nposa mbela na église nini? Kombo na nga Ngwanza Rigani. Nakoma mboka Pindu. Bon
Pour le moment, la prière na Kimbango, église Kimbangiste. Ok, papa nango prière en église Kimbangiste, toko koyeba tozala na combien des apôtres ya Jésus-Christ. Apôtre Jésus-Christ. O bazala moko timo Kimbango nga na yebi. Wa célèbre na Nzambe na bosolo. Paris esili musu na yebi sote sima to lubuso. Bonjour maman, kombo nani po sambela na église nini? Bonjour papa na ngai, kombo na ngai Damali. Nasambela na église l'église des réveils. Ok, maman na ngai toko koyeba tozala na combien des apôtres ya Jésus-Christ? Bon, biso nde totangaka Bible nde ba passer na so batangisaka biso tozaka na 12 apôtres. Oh biso toyebi yango wana. Ok, maman na ngai parmi les 12 apôtres ngo ba kombo na bango yebi bango otangela biso ngo moko moko. En tout cas ba 12 apôtres bazaki ba Pierre, ba Yohane, ba Yuda, ba kombo mususu pelege, ba kombo mususu na yebi nyoso te o kana yebi yango na tangi. Mais papa eloko zo kamusa biso tozomona 13e apôtre mobo ya bimi. En tout cas papa na ngeza pasi. 13e apôtre ngo yebi kombo na ye. Bon so na bina tanga bino to boke kuna montage bokokata. Yango na moyena tanga ngo ezate po bokokata ngo kana montage. Mais bino mo bomona na ba pano nde ba 13e apôtre. Bon yango no moni zo pesa pasi mingi. Totika kosangisaka Nzambe na makambo na biso to osalaka ya buzoba. Po jamais na kati église okomona babengi soki selo aya kobeta na église simba te. Omona makambo ya Nzambe totikela Nzambe oya mokili totikela pe mokili. Bonjour papa, kombo nani po sambela na église nini? Bonjour, ezali monsieur Adolphe. Bon, nazali fidèle à l'église Mavé. Ok, papa na ngai fidèle à l'église Mavé, toko koyeba tozala na combien des apôtres na kati ya Bible? Bon, Jésus-Christ azaki na 12 apôtres. Azaki na 12 apôtres. Toko koyeba ba kombo na bango? Bon, ba kombo tozana Jean, on a Jean en tout cas, bon, baza 12, mais pour le moment, présentement, Bozinga vraiment à pied levé. Bonjour, papa. Bonjour. Comment on peut sambela en église nini? Comment on a Chaba Chuba na sambela na catholique. Ok, Chaba Chuba, toko koyeba, tozala na combien des apôtres à Jésus-Christ? Ah, tozala 13 apôtres. 13 apôtres Jésus allait na bango kombo moko na moko. Te kombo moko na moko ne na ebite, mais na ebi 13 apôtres. Kombo na nga nana. Nasambela na Notre-Dame. Ok, maman na biso na toko koyeba tozala na combien disciples Jésus-Christ? 12. Ok, 12 disciples ngo kombo te moko na moko. Paul, Isaac, Kombo na ngai Bopipo Pascaline. Nasambelaka na église catholique. Maman nango sambelaka na maison mère toko koyeba Jésus azalaki na combien des apôtres? Jésus azalaki na 12 apôtres. Ok, maman na ngai 12 apôtres ngo basango batalisaki bino moko na moko. Kombo nani? Eleki mulai. Pierre, Simon, Thomas, Jean-Baptiste, Moïse, Jacob, Aaron. Bonjour maman, kombo nani? Comme na Martine. Maman Martine osambela na église ni? Na sang précieux. Ok, maman na ngai sans précieux toko koyeba Jésus allait na combien de disciples? Il y a 12 disciples. Ok, 12 disciples kombo na moko na moko. Simon, Pierre, Thomas, Barthélemy, Philippe,
Bonjour maman, comment on peut s'embellir en église nini? Bonjour papa Nangai. Comme on a sœur Riguette, na prière na armée de l'Éternel. Et pas général Sonic Afuta. Maman Nangai, moi na général Sonic Afuta Rockman toko koyeba tozalaka na combien des apôtres ya Jésus? Pour Nangai tant que chrétienne, na bi que tozana 12 apôtres. Ok maman Nangai, selon ba enseignement général Sonic Afuta Rockman tozalaka ba kombo na moko ezali nani okoza na idée na yango? Papa eza belé. On a eza ba Jean Baron, Moïse, bon, c'est belé ka papa Nangai. Bonjour, Maman Elisa. Na ensemble à l'église. Azaki na 12 apôtres. Ezaki Matthieu, Luc, Marc, Jean, André, Pierre, Thomas, Simon, Timothée, Philippe, Paul, na Judas, na ebela ba maman na biso akende kosimba kisi atia poignet na se po ba client ba ya kebele. Mais bonjour papa, kombo nani po sambela na église nini? Bonjour, on a qui na sambela na dewe. Ok papa nango sambela na dewe toko koyeba Jésus allait na combien des apôtres? Azaki na 12 apôtres. Jésus allait na 12 apôtres toko koyeba kombo ya moko na moko. Bon, kombo na maîtriser plan comme tel na autant à moi 2. Pierre, Jean, voilà. Mais Azaki 12. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des héros à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza ilemo, oza ilemo, toza bilemo, ozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Bonga pelokole, bonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans les Seigneurs. Oligonayo Yesu Masiya. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Tina Yesu, libala ya basantu, libala ya bana na Nzambe, libala ya solo ya basali na Nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Haha, bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015.
de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inexitable. Mama. Nenu Silité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolupe Mafuta. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Merci mingi peuple de Dieu. Ça fait vraiment mal na marambo oyo nayoki pe obino pe boyoki. Ça fait vraiment mal. Basali na Nzambe bazowelela mama kinganie tinda mbongo construction ya temple. Akosenga pe tinda ba Bible to pesa batu d'église pour ba enrichir connaissance. Le la Bible na salela la présidente du Parlement céleste mutasomela nga Bible atala lobino abiri mon fils faut ba que ça connaissance. Bozowele na kotonga ba temple ko fongola ba selile ba marambo ebele basali na Nzambe. Ebela ba prophétie mais pona kotonga wezali connaissance ya peuple de Dieu. Bwana mawana bangote na ngwana na souci la présidente du Parlement céleste azalaka na ngo. Apesi bino espace oyo pour enrichir mémoire ya peuple de Dieu. Maman si ko zali bon travail, courage koba toujours ko sala musala le lengo zo sala. Nebete ebele ya batu baza édifié mais ça fait vraiment mal. Mususu ko solo linaye atangi Aaron. Tozali na Wileri car ndenge bozomona na bilili tozala na Wileri na ville ya Kinshasa na Lingwala kande bozomona na bilili. Ça fait vraiment mal. Pasteur Vincent Makela atelelanga likambo. Likambo ekomi grave. Nga na comprendre sous-souté. Na osenga na pasteur le révérend docteur Meshak Mukoko atelelanga pe likambo. Pasteur Amos église Sainte na Bandalungwa telelanga pe likambo. Telelanga likambo. Merci beaucoup mingi peuple de Dieu ya koloba et ça vraiment lissousouté. J'ai dit un grand merci na staff technique Mobimba pour être commis déjà vers la fin ya émission na biso mokolo lelo na kosenga na biso peuple de Dieu totanga ka Bible ata ba pasteur na biso bazowelisa kosenga na biso bambonga bofrande ya ba construction d'église ba boya ko construire mémoire ya peuple de Dieu ya problème te mais yo moko pe frère misomela ka Bible tanga ka pe Bible.
Bible le dit, médite les jours et nuits afin que tu sois heureux. Selon le livre Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais le lombongo ndezo s'éloigner na monoko batu, mais Bible les a s'éloigner. Où est la place de la connaissance de la parole de Dieu? Ah mais comment mes frères? To sala mosala na nzambe. Ba mama Nabi ke bolingaka na binonga votre frère, l'homme à la dernière flèche du carquois de Jésus-Christ, moi na ya maman Jeanne Mweni. Tikete nzamba pambola maman langa pota bota mwana kitoko. Nzamba pambola maman langa la présidente du Parlement céleste pour être informé mwana kitoko. Azo sala mosala na ye. Mabe ya nzambe eza wapi? Soki maman langa la princesse de l'Éternel asali mwana na ye, mabe eza wapi? Mabe nango eza wapi? Tolela bino ya fort ya kosakana te, peuple de Dieu. Peuple de Dieu tolingaka bino ya fort. Tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Na pesi merci mingi na Sephora Makela, la fille ya pasteur Jancy Makela. Ticket Nzambe a la fille ya pasteur Vincent Makela. Ticket Nzambe a Pambola. Je dis un grand merci na Séverine, petite sœur propre Séverine Ndakanya, petite sœur propre depuis Kinshasa na Bandal. Zambe Apambola yo Steve Martel Le Bogard. Zambe Apambola bino. Je dis encore un grand merci na ba élève nyo surtout ya lycée Corneille oyo bazotika journaliste na bango international te abiri mwana ya solo ya les Nazaréens. Ticket Nzambe Apambola biso. Je dis un grand merci na staff technique Mobimba pena cordon na biso le cordon challenge. Zambe Apambola esika zali Janeta na bosanité Janeta esiko zali, que Dieu te bénisse. Jancy Makesa double brassard. Zambe Apambola yo monteur kitoko wazo sala mosala ezondi mama mokili mobimba. Mokili mobimba nde bazondi mayango. JP Diongi production, JP Diongi production azo produire ba image ya solo kaka ne bozolanda soki omoni makambu pe ba visibilité zoleka kitoko boy, c'est-à-dire que JP Diongi derrière la caméra. Zambe a pambola ye. Nakoki ko clôturer émission oyote sans pourtant dire un grand merci na Pélagie Bokila depuis États-Unis na Washington. Fandisa base ya les Nazaréens bikote kuna tozoya na la princesse de l'Éternel kuna na Washington. Nzambe apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, azaka moko bami balete aka moko. Dans la vie, faut à la reconnaissance. Là, je dis directement un grand merci à la présidente du Parlement céleste, Tiffany Mokwa, grande dame, pourquoi pas aussi lui appeler la princesse de Dieu. Mutu oyo Zambe azota confiance pe affection na e pa na ye. Zambe apambola maman et bon dimanche. Nazongisi micro rapidement et pas y a le pasteur Vincent Makela ayeba nako lobela biso pe ko talisa biso encore na mozindo pe ko répondre na question oyo etunami na bandeko nyonso tu bozolanda biso. Merci beaucoup et bon dimanche. Je crois que Bouti Kolanda Binomoko yeke. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que Binomoko Bouti Kolanda yeke à Kosakanate. Oyo micro zo pesa me pas batpote toko rabako tala réellement soki bandimi ba yebi ba ye collège masia. Votre la kanga batwazo prier mais mutazo tanga par exemple que disciple Jésus ezali Moïse atabino moko penza. Disciple msusu simo kimbangu. Mais bandeko oyo par exemple na pito pale yeke na les Nazaréens omoni site na biso importance nango pona ko éclairer batu contexte bino ke solo eza kotoyo oyo na oyo kokanaka te bozondi mate so tolobake bandeko na ngai bato mingi baza kati ya vie chrétienne baza na ignorance botiaka tembe. Je crois que bozopesa Tiffany raison, bozopesa site na biso raison, bozopesa votre bien-aimé
votre humble serviteur, le pasteur Vincent Makela, mais chaque raison. Toti espace oyo, pona kotali sabatu, comment ba chrétien ba kumisaka, ba beta katolo, ba kumisaka kolo yesu masiya, mais ba yebi nzamba ngo pénétrer na profondeur, ba yebi misana ete, ba yebi même batoyo, ba memela biso évangélité. Parce que yesu masiya apese ba eko na ye, ba eko ba memeli biso lelo, e biso to yango, mais bato baza ba ene na biso. Bato baso kokotanga bango te, eza penza pito pale, eza penza yeke. Na kosenga na notre boto wenge nani. Hein? Parce que nabi ki ba présidente baza ebele, menga so benga ye chef 10. Hein? Na place ya makamisi so bakomaka, akomaka pito pale yeke. Po eza penza pito pale. Alors biso tokotanga la bino yo les 12 disciples ya Yesu Masiya oyo batambolaki na ye, oyo bamimaki évangile ti biso tozwa évangile oyo nakanda bango kutu bolongola bino kutu nani aza na ye te nani oyo nango tanga aza na kutu te boyebi ye oyo alobi makambo mingi na kati ya bible atini mokana na bakorinthe atini mokana na baefesien yo soki otangelaka nkombo na eza nani eza nani ozotangi nkombo na ye nakasi oso otangi ye eza paul paul azalaki saul to bien aimé ye kutu bolongola bino ye kutu na azalaki pas même parmi il y a 12 disciples, il y a Jésus-Christ. Alors, 12 disciples, on va banan. Tu vas dire que bango, alors bien mo bomoni ndenge nini, hein? Pito pale yeke ekoti, bato baso comprendre te ko tanga même 12 disciples ya nkolo Yesu Masiya, or que bazali bato ba memeli biso évangile, bazali bato oyo basali impact monene na nkolo Yesu Masiya po ete biso to ba lelo évangile. Alors bien aimé, to moni ba kombo mo ko répéter. Neti Matthieu Jean, Jacques, omoni baza parmi bayekoli oyo ba marquaki n'époque bazaki na Jésus-Christ, bayekoli moko un peu clair quoi to koloba. O ba marquaki n'époque na Jésus, ba marquaki époque moko na Jésus-Christ, omoni bazaki mo ba disciple oyo, bazaki ko Yesu zaki ko sela mwa mingi. Yango moni ba komona ba to yebi yango. Mais ba mususu mawa mingi, mo ekutu batanga mikute bahebani kutu te. Donc bato mususu bato batangi wana baza jamais bayekoli ya Yesu Masiya. Alors nous allons citer les 12 disciples ya nkolo Yesu Masiya zwabi kina fei na yo okoma. Soko ningo mona ngo tango na mukana Matthieu chapitre 10 obanika na verset 1er. Omona ndeni Yesu Masiya bengaki bayekoli na ye pe atindi bango mission. Bato liboso bazoki mission, bazoki pouvoir mpifo ya ko bengana milima mabe. Ya kotia babeli maboko babika eza bato totangela bino bakombo. Au numéro 1 eza bongo Simon Pierre. Okomi Simon Pierre. Yami bale eza bongo André. Okomi André. Hein? Eza Moïse te. Eza Simon kimbangu te otangaki wana. Koma André. Yami satu eza bongo Jacques. Okomi Jacques. Yamine eza bongo Judas. Okomi Yamine eza bongo Judas. Le 4e eza Judas. 5e eza bongo Jean okomi 5e eza bongo Jean. Et il y a 6e tomone eza bongo Philippe. Soko komi kozala malamu komaka parce que les Nazaréens eza site oyo ememaka bato na niveau likolo po to comprendre nzambo zo sambela na bato bamemela ki olobiko. Sengo de babango. Na 7e tomone na Barthélemy. Yebe aza moyo kolo bato mbaye bakapenza te. Ya 8e to bongo na Matthieu. Oh bato batanga ki mingi Matthieu dai na ba Matthieu ebele même na site na biso tope na petit frère nga Matthieu oya bima na ba cimetière hein azaki bina populaire on monipe Matthieu ba Matthieu bazaki mingi ba populaire ya 9e to bongo na Thomas mutu na tembe hein or baki kolo la kisa mapipi na yo pena so exemple na yo kolo alobi na ye et sekondo moto ata monite mais azondima Matthieu mutu na tembe ya 10e to bongo na Jacques fils ya Alphée. Jacques, moi ya Alphée, azape moko ba ekolo Yesu Masiya, un disciple aussi clé. Et na 11e position, to sabongo na Simon le Cananite. Simon le magicien mais Simon le Cananite. Donc baza de Simon oyo azalaki ya Simon Pierre, et ça Simon le magicien na lobaki parce que Simon le magicien pas azalaki. Wana ça n'a rien à voir na disciple ya nkolo Yesu Masiya, mais Simon le Cananite. Puis ya 12e, to sabongo na Thaddée. Thaddée bato mbi bayebaka ye te. Thaddée soki bato boyebaka te aza mpe moko baye ekolo Yesu Masiya oyo mpe amarkaki na époque
Yesu Masiya tade azepe moko ba yekoli atambolaki na Yesu Masiya mais pas ni ba musu ba yokana kité parce que parmi les disciples il y a Jésus a dit ba musu bazaki mis à part Yesu Masiya azaki peut utiliser makasi donc na kati tango Yesu bengi 12 disciples na kati 12 aptriaki lisusu mwandambu bazaki ba disciples clé oyo bato bengi ba yebi ba kombo mais musu pe ba yeba ba yibite mais tokosenga bana na Nzambe toyeba Bible toyeba bayekole Yesu Masiya oyo bamemelaki biso sango malamu nos aînés comme on dit en français oyo bamema sango malamu pongano toyeba yango tososola yango toyoka yango bato totangi bakombo oyo babetama banyokwama bamona pasi pour l'évangile ekoma ndenge ekomi lelo parce que Jésus-Christ atangi partout te Jésus atangi kaka na bamboka songolo pakala tout ça banini mais bato bamemi évangile oyo musika tie comme en Afrique ezali na Canaan ya bayekole Yesu Masiya pour alobaki na bango aller dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples biso to zwingolu oyo na sima ya bayekoli na kanisi yeke wana na pito pale elongo na mitu ya batu ebele to tangeli bino les 12 disciples ya Seigneur Jésus-Christ pona kosukisa na kopesa ka tolimo ko pa ya biso basali ya Nzambe omoni ke to sepelaka na ba plainte o église na ngasali plein o ngai kutu na terre danger et formation ni nozo pesa bana no ya molimo eza soni eza mo passe pas na moto ya religion mususu ayeba te koko ayeba makambo eza na buku ya religion na bango te mais biso ba chrétien mbange belé mais connaissance muke malobe belé mais connaissance ya nkolo muke to comme na suka pona lelo soki moi trash ouais c'est plus ça qui bino bon pesa merci na les nazaréens et surtout na notre comme DG notre DG yemokaza a présidente yemokazali comment chef ten yemoko DG Tiffany Mokwa la humble servante une sœur ambitieuse vraiment na pesi bakuku nzamba pambole mingi et sans oublier tous les journalistes oya site national les Nazaréens parce que awa ndeska pena nzamba tsama kulu na sito toboite ona oyi kokana te boso na kabino moko pour inspiration ya bofo zaka Tiffany pour ça là ou bien pasteur Vincent ou bien basule c'est ya les Nazaréens pour ce plateau bon wana gravement yango tozoka inspiration uta na lola na remercier pe bato nyonso o balanda biso nzamba pambola bino o émission mabanga te eza trash moko pour l'édification ya bana na Nzambe pe ya église corps en Christ ce qui sont mission ngélité ko sapete landaka les Nazaréens dimanche za koya boko so numéro mususu a kano je crois que beaucoup mi sankolo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien David Nzamba